Nabino balandi Klebowa original.com n'est toujours dans le bac caramélisé Chanel à taille avantageuse animatrice Nabino na émission Nabiso caramel goût toyambi chinois de Paris oyo alingi ba sape musicien munene na kati ya Paris aza wapon Zambaza malamu mingi mama aza wapi Abamba venir de là, montaye bate. Sakaiba salaki matambongo nga komande lolendo. Sakaiba salaki matapia kanga ocha susina mawa. La Carmel. Chinois de Paris. Hola. Boni. Kitoko nelengi. Santé. Santé kitoko. Nazo sentir hein. Ah ouais. Chinois de Paris, yonde, makambe zalia. Si. Merci pour mon ayo. Na peine Paris, na sepel comme mon ayo, na sepel comme mon caméraman a film Jésus-Christ. Hein? On a bien ka teti bola. Souka na caméraman. La pesi bambote na bata Paris. La pesi bambote na Gaillard. Oh garçon bio, na kata Paris ba jeune ba sala Paris za lengi. Na pesi bambote pa ya zaba menga papa français, na pesi bambote pa ya yemoko. Toko banate après le bokino bambo. Batunanga nous fona kota na nous sentiment émission, na pesi bambote pa yemoko le roi des blousons, Patrick. Na pesi bambote pa ya trésor ngando papa yoyo, Cyril Ekina Kimbangu. Ombre jaune yoyebi, to panza indusa. Imeni mutebe bo mama, imeni nde makambo. Merci. OK. Bah, on va tenir sur Volandi, Chinois de Paris, à Bandra Liboso na Mabanga, après, to coaching ma solo. Sinon, même si on est dans un studio. Si. Dans un studio, bana Paris, bana Kini, bana Yalola, bana Luanda, bana Canada. Dans un studio, on a préparé single na kombo ya Imeni, pour batu balongwa ki quoi. Batu balongwa ki, pour musale sala ma société. Ya momoni dans un studio. Bapesa confiance ndenge bapesa ki batunyo so ba confiance pour nga za descendant, ça veut dire descendant ya ba nyaka, descendant ya ba modogo ba musique ba nyaka basalaka biso pe tozo la musango po tango bango ba kendaki batika ki biso po biso to bandisa pe na kini na bandisa pe awate to vanda na ba musicien to beta musique ya sap na pesa na mbote pa yemoko mutuka panda Dof Dominguez général de Fao grand-père Boziboziana bato bakenda batika so c'est papa Wemba na vena ngaki question menea koto bazali penda idéologie na bango yango yo chinois de kinumta azo sala quoi merci quoi. Mais chinois na yeba ki en tant que musicien te mena bien en tant que sapeur. Parce que sap et banda avant musique et banda après musique. Bon ngai na bandaka na nu sap après tout ça là que c'est mon amonga faut la référence des stars après ça va Gino Dani Mayas panzaka mbuma ko pa tata ozala ba musicien zara référence des stars to beta na ba quartier to beta forme to ketika ba musicien bazo beta musique mais horaire la musique ezalaki tant référence des stars et kufa Mr. Dani Mayas na pesa mbote kota zali akina pa Dof Dominguez Gino akina pa Yamanda chante bato kabola rapport biso na monga fula ponga za monga fula kota sapi na kota musique penda bachaka so kate makambo wana ezaka ba se combination matete yolo ngaba ngiri kopana parce que biso to na ngomba monga fula ba benga motikile parce que biso to zaka na makambo nate mais to zaka na ve mongo na ipen ta wone kabolaka Dof Dominguez watan seringa sko to matana Dani Mayas pa tata Dominguez c'est comme ce que porte-parole ya Adolphe ako ne pas la TV na solo bela tata ndenge sala kaka mais na kata musique na sap papa to ko ne ba TV bon ezaka zoye ba makamba le 10 février te makamba nyaka ndenge to bandosa ba journal de la sap ezaka na fait moko zaka ba basi molaki c'est na pesa ba mbote yende mutu sikoyo akonza so ba saper ba musicien comme ça ba saper ndesi ba patuziana to za ba na équipe moko ba popoli to so kabona mais mutu azaki bena 4 ans na biso c'est ça ka ba c'est quoi vous avez une équipe moko kuna na Congo na kin équipe en commun on est le part de la SAP
Vous avez rebellé? Ouais, Léopard des Sables, 24 communes. On est commune des Alaka. Tous les gens nous ban commune. Tous les gens sap. Mutuna mutawoti commune. Tous les gens japonais qui doda. Seke rola. Chiko sengochima. Bazaki est belé. Pour ma tête na nous. Pour surtout ma tête mutabi ma champion ma tête zara nani Chiko sengochima. Tous les équipe na équipe zara. Batuna ba commune na bango. Tant tous les bongo. Tous bano kita na milé ya sap. Tant que molakisi Zakari Bababas, c'est mon non. Idéologie Zaki Paya, Zakari Bababas. Mais Zakari Bababas, ça va travailler sur quoi? Na Zakinaï Moro Zakari Bababas, na fait na bisomo babenga papa forme. Et papa forme, te fait là. Espérance à foula dans le continent Makambo. Tu vas na fait na espérance à Zala nous. Azobeta ba on a Italie, kuna ba mboka na ba Angola bani. Papa Griff. Papa Griff azani sa 4 man na biso, mais na Zakari Bababas. To ça la sap, titre ça la concours ya sap mo Zaka. Na 2009 autobimara siko ba sa perte na confirmation na ba trophée. Pardon, wana zaki kana kini na kini kaka na kini na longo kini na ina 2013 alors na Paris na continuer sur ma sola sap tous na tant équipe comme Léopard de la sap to longo pa ya Zakari to yesiko na Al de la Gombe na YG mo ba benga Sadi Sadi Zara to ça ba spectacle na Al de la Gombe ba mindele bazoya ba to ça ba to commandé c'est moi déjà génération ba saper déjà la kini to longa déjà ba saper ya ba kini nga déjà commandé déjà na yolo ko fanda na yolo allez saper ko évoluer na Katia Sadi ba saper ba comment voyager to ko ne ba Braza ba Matadi tinga na ki Paris bino mozaki ba saper oyo parmi ba saper ba tikala na poto alors engala za saper parmi na tikala na poto engala saper déjà na yaki déjà na poto awa ko sala déjà idéologie pour bango ba ya ko ya na poto na kande sina makamba sa pite mena ya kana ndenge ya ngai na ndenga famille mais na zanga na projet déjà na bango to ya Paris nzambe pesa yaki na longa kikini na yaki na ko songa sa idéologie à Léopard de la sa pona bimisa bango ba ko pa l'équipe na zanga na kini ka équipe lango oyo na zolobela a na Paris tana combien na Paris na yaka na vela na modoko tcha fa ko faire ba pesa ba mbote na écouter plein de studios pour préparer festival de Cannes na festival de Cannes to so beta ndenge bo mona yi makambo le Cannes na Paris série à Kaida na bata modogo série à bata papa we mana bata modogo quoi et kama rando mo ya jeté la siko ba serango écouter pe à Kaida ezo beta na ninga mukete mais ngala zanga moko na kita mabele na sala guerre contre bango nganga moko mais ba yoka son ya masolo mpo na zara déjà na makambango yango guerre wana tanga silaka to tchaka na se papa mbakenda modogo tikala totali boye mai guerre ki nesusu na ndenge ya ko na show wana tozaki na mote to tchana se tito mona respecter les grands qui ont vécu sikoyo groupe oyo bozana ngo awa na Paris eza yango bolobi kezali groupe Akaida o bozana groupe mususu comme mususu awa tozana groupe oyo sala mimi kolo na Paris oyo toza équipe complet ba Kazonga ndo papa yoyo ba Rifa Malenga Parigo Cyril Ekina Kimbangu eza groupe oyo tobenga ngo les sagesse et l'intelligence. Pourquoi les sagesse et l'intelligence? Ça peut comme ya mayele ça peut refinga eza société ça peut bitumba eza société tozotane mayele poto beta forme pour bilambo tozobeta oyo eza bilamba cher mais ça peut lobi que ça peut pour na mayele ça pour na bitumba te mais kala mingi te to mona ki bino batu ya ça peut bunda ki boswana ki na Château Rouge non zaki na Château Rouge zaki na nganda taba omoni tangu muto yo aswan sa batu na nganda taba pona bilamba eza yango te omoni bato bavandaka ça pesa eza éducation eza te bomondi bato bavandi boye kaka na babalo bokomo dengisa bokomo finga bato bokomo pesa ba petit moko boye éducation bien te bafinga bato tu vois wana tozoboya sapi wana ezaki mutu moko tozaka na ye na ekiri na biso tobenga na ye atikala ye moko azana ba petit moko boye bavoyo basala sapi bongo so bamonde se bato bazana fête bakoki bayebebisa fête so bamonde se bato bazana nganda bango bayebebisa yango siko sapi wana yango tobengani yango to comme si ça peut intelligence et sagesse yango moni tozana ba Kazonga ndo papa yoyo tozana ba Cyril Ekina Kimbangu tozana ye moko Ombre Jaune Patrick le roi de blouson tozana ye moko Rifa Malenga Parigo yango moni sapi to sala on a musique à part toza tuna papa forme Ferra sa fula zaba menga papa français yango to sala sap intelligence ya mayele ya sala tapage et délire ya bitumbate o mikolo mutu moko azana Paris apatika liye moko akomo ya lokela bato makambo ya to beta loko yimeni bana balongwe
taba beti yo imeni bana balongwe papa na eza rife malenga na za bamenga papa français yango za na nenga polémique te ngani tango na esaki bango na koya kocha na ya kocha brick quoi na ya kotonga brick eza ngo te ka mona ya kolakisa ngo leki bango non na ngani na zwata na ngai tana zwita na ngai yango mona okende makambo na ngai ya musique na sap malembe na za na bato ya bakati ya Paris pe ba soutenir nga bato na ngai pena ya idéologie yango mo idéologie okende kitoko. Chinois de Paris to soukaki mais oyebisi biso pona groupe na binoté groupe na bino ana Paris boza combien le combo ya groupe ngoza nini po na kataki o maloba c'est combo ya groupe za intelligence la sagesse et l'intelligence oh le ba mi on pa ye motra zonga non arrive malenga Paris mais bato ça pe bazala na sagesse te po bitumba bo welela bilamba makamnyo ndeni mo pesi combo wana po to zaki na makambango to zaki na bitumbango to sangana ki na bato moko fallait pas to sangana na bango tant to moni mutango ye mutazo lokisa makama bitumba yango moni to sali sagesse et l'intelligence comportement de papa mba yesa ki to zala la comportement yango moni mutana bitumba to bengana ye to saki bango baya mais yo ko yate yango moni tisiko pazo yate yango na pesa mbote pa za ba menga papa français idéologie na biso ndenge to zala ki nango yango ekomi nazo sisa kala mingi te nzembo ya de la menga nazo kota suna nzembo na benga coupé décalé au kokene na ba ward du mobo ya bana Aubervilliers 93 o bazo senga ngai kala mingi te sisa ba clip yango na pesa mbote pa yemo wa samedi akota pa medor président ya équipe ya modoko chafa ko fere na pesa mbote na bossa na te mandalé international na bossa na te bateau yo bazo soutenir na studio ndesi papa forme c'est ça fula mbote koto zali mbote pas Cyril Kina Kimbangu ya Marita mama malamu quoi. Chinois de Paris ma forme yo libiso eza ba forme nini parce que biso to yebi ke bino bokomaka ba chinois ba japonais sur chinois eza ngwanzu te ozasir bon biso so la tingwa zona bima kwanza na nzoto te pona boyi ke émission ba yo sala ke non chinois la teki ngwanzu ya ngo yo mo lobela bango bon biso ba mabilamba to loba ngana ko loba susu trote na mabilamba pona sala za experience bele moni o bozo mona lenga ko tale lenga ko mona o na benga mikuwa o mikuwa makoso yango galena de motango ona benga ngo la jaka diverchache mayeno o vena ka toto kaluji abengsa mayeno de pays voisins ona benga ba jaka diverchache ba versace déjà pas ka soko ko se prendre yo yebi bana ya lola pa josi ma TTC na bossa te mi sokota fiama defiant Patrick de Panama yemoko azalaka ye na benga ke icône de la sap na kati ya lola venanga ikonde la sapi na soki kaka bongo mpa na yo moko yo yebi makisolo ya bapetwana kuna kolanda te yo za icône icône de la sapi apesa bambote ko tozali toza en plein Paris toza en plein studio oyo tozosisa baclip ya tozobandela baclip ya nzembo ya le roi des blousons bayembelaki pa ya papa Wemba ya na album ya Espérance Afula tobanda susu générique oyo Espérance Afula betaki oyo baya soki vraiment basombaki baya kolakisa bango bilele tozobandela susu ba séance nango na ye moko na grâce ya ye moko Patrick amisi na kati ya mboka English Patrick Amis na Patrick de Paris na Patrick de Panama le roi des blousons na bokasia batutu tozobandela clip ya le roi des blousons o bayemba ki pa ya papa Wemba na album Espérance Afula programme na ngaka semaine autres banda azo si ça déjà single wana to banasko ba clip ya wana ya tika ila quoi. Merci Chinois de Paris na ninge wa accepter invitation de caraméliser Chanel go na Cleboa original.com yemo Cleboa kanga ba onka bo evela nga sezanga de toujours balongwa te pour site oyo banda na zara na bakini Cleboa pena toujours idéologie site na bino yango oyo batala ka mokili mo mais Cleboa akanga ba mpela pour son break na bosa te bambo de pa ya Natasha Bibishi Molenga igati ngudi Marie Dingutuka vena ngai oyo auto bala samedi ningisaki Paris ba fête zaki nango mais fête zaki moko ya Piskas kiala yango mutu zaki masolo merci de inviter on a bengisaki bayaki ba melai moi champagne le ka pena kitoko dans les bokwa mais ba kutulukumba bo sambwa soki bozoluka makambo ngana za muta makambo te mais toza binoka mayele opération zaka bien contrôlée to banga bino te mais to banga sande bino zaba menga papa français idéologie yango Cyril Kina Kimbangu Muskino ekobomisa bango awa susu awa
abosana te adela menga euro million elegantour elegantao ben festival ya bilamba roki de 4 restaurant zara moko na Beverly 9 3 pas de 4 kalamita tout à l'heure tozomona ma bébé chéri Kigoma bambote ko tozali check c'est pas pareil quoi. Merci Chinois de Paris, ndenge toujours la lobaka caramélisé Chanel la taille avantageuse. Merci Nabino Subolandi ngai. Na pesi merci mingi na Teddy Mola yemoko. Merci beaucoup balandi caramélisé Chanel la taille avantageuse na émission na biso caramel goût chez Kleboa original. Na pesi mema mbote mingi na Teddy Mola na ndenga yambi caramélisé Chanel na kati ya Paris. Na Ramsa oyo ngamona lobaka papa bio nyonso bio makam bio comportement bio na ndenge bayambi caramélisé Chanel awa malenga mama malenga bambote ko tozali ya rife malenga parigo check wana na yibika pa yemo camera pona ko bosa te yo yebi mama malenga ba gros bisu ko tozali check tokomi na suka ndenge toujours na lobaka caramélisé Chanel la taille avantageuse na émission na biso caramel goût chez Grand Prêtre Césanga de na Kleboa original.com. Merci na réalisateur na biso Lionel Mayaka Pongo talaka soki était caramélisé Chanel alliance à l'émission te la pesi vraiment bote mingi na journaliste na biso Teddy Mola place Azali Teddy Mola merci mingi na ndenge yambi caramélisé Chanel à Paris. Garçon bio, on est sur le baraka Rems, les garçons bio, on est sur bio, motema bio, makamne sur bio, bilamba bio. Tobo ça n'a toujours été, na pesi mbote sous na Patrick Mbongo, place Azali. Pesi mbote na afin de gif noir, place Azali kuna, na pesi mbote na sous na la brésilienne, Akina la brésilienne, Rachel Bokuna, moi na Paris solo, Mako pa moi, Sali place Azali kuna, na pesi mbote na la mère na na bossa na te maman Sali caramélisé Chanel, maman Claudia Borges, na petite sœur aussi à caramélisé Chanel c'est Borges Claudia, ndoya maman na ye, merci na nyoso, merci na batunyo so batali caramélisé Chanel, na émission na biso caramel goût. Bon s'abonner. Merci. Après notre rendez-vous manqué il y a de cela 2 semaines, cette fois-ci, M. Évariste Omana Ochudi, proche de Moïse Katumbi, nous confirme sa venue à la MNG Radio pour participer à l'émission Rendez-vous avec le Patriote de ce samedi 2 mars 2019. Bonjour peuple congolais, bonjour chers compatriotes de la RD Congo, c'est votre frère, le président de l'APK, Action pour le Congo, M. Évariste Omana Ochudi. Je tenais de m'excuser pour la fois dernière que je devais être à l'émission, mais j'étais rappelé rapidement à une réunion à Bruxelles. Là, je reviens donc en charge pour répondre au rendez-vous patriotique avec M. Tshisekedi dans son émission avec le Patriote 5 minutes. Est-il vrai que Moïse Katumbi rejoindra les camps du président Félix Tshisekedi? Il paraîtrait que le torchon brûle entre Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Vous aurez la réponse à toutes ces questions par notre invité Évariste Omana Ochudi, proche de Moïse Katumbi, par bien sûr le billet de notre émission Rendez-vous avec le Patriote. Nous parlerons surtout l'actualité politique de notre pays, les débuts du pouvoir du président Félix Tshisekedi, le silence très éloquent de Moïse Katumbi, mais aussi l'inquiétude du peuple congolais et surtout de la diaspora sur le début de l'exercice politique en tant que président de la République de M. Félix Tshisekedi, l'actuel président. Voilà pourquoi je voudrais que vous soyez très nombreux, s'il vous plaît, à l'écoute. Nous allons partager les choses qui nous concernent tous, le patrimoine que nous avons en commun, la RD Congo. À très bientôt, le samedi 2 mars, de 14h à 16h, dans l'émission 5 minutes avec le Patriote, avec notre confrère, M. Tshisekedi, l'un des journalistes de la diaspora de Téléweb, qui fait un travail patriotique très important. Binomoko Bolandi, M. Évariste Omana Ochudi, Oyazali proche ya Moïse Katumbi, a lobby cette fois-ci a manqué rendez-vous parce que bazali lisusu te mikolo yo na ba réunion na Moïse Katumbi ekozala kaka na mikolo ekoya, donc azali wana
présent ce samedi 2 mars 2019 un rendez-vous avec le patriote ako Yanola Nami Tuna Nabino Nyo surtout parce que Azali na makambu et belé akoloba suite ya réunion na bango basalaki na Moïse Katumbi. Ndeko na biso ba congolais ngai wabino ndeko président APK monsieur Evariste Omana Ochuli proche ya Moïse Katumbi na ye kopesa bino susu rendez-vous pe kosinga bolimbisi na mamalekaki mbala ya liboso o esingela kinazala na émission elongona ndeko na biso sezangadi kasi na bengisamaki na lombangu mingi penza na mboka ya Bruxelles kuna esikani tozalaki na milulu minene na bakonzi na biso ya katumbisme mais nazongi lelo pona koya ko répondre na rendez-vous na biso en tout cas bolimbisi mingi no lekati mbala sima mais amdi oyo le 2 mars na kozanga te na kozalawana elongona bino na ndeko na biso o ayebani sezangadi journaliste ya peuple tokobanda bongo émission na biso na 14h tokosukisa yango na 16h yango na singi na bino nyonso ba congolais ba katumbiste bozala wana parce que tokosola ba matali makambo nyonso ya sika ya bokonzi ya Félix Tshisekedi silence to kozangisa maloba na ngonga muke oya wa biso Moïse Katumbi pe maimaso ezali kosalema awa na kati ya diaspora surtout tokolobela pe bilan politique ya liwa ya kondo oya tikibiso président ya Palu Antoine Kizenga l'un des pères fondateurs ya Congo na biso o bazwaki indépendance na Bruxelles na table ronde yango tosengi na biso tozala wana tozala elongo to partager tout le bela mituna tozakozela ba ebansi bazana mukili boza na rendez-vous oyo botuna mituna bongo tokoya nolango malamu makambu ezali ebele oyo Evariste Omana Ochudi akoloba parce que réunion oyo basalaki na Moïse Katumbi ezali ya makambu ebele pona mboka na biso donc bozala wana po bo poser ba question na bino nyoso tout na Evariste Omana Ochudi na numéro oyo ezali ko défiler parce que azali wana pona ko répondre na ba question nyoso tout pe azana ba révélation ebele ya kosala pona makambu ya mboka na biso. Wandugu wapenzi, tunasalimia wote mahali yote mnapatikana. Ni mimi ndugu yenu Evariste Omana Ochudi na kuya tena kwa hii wakati kwa sikuweza kusumulia mambo inaangalia Jamhuri ya Kongo mwingine yetu. Na naomba wote mkuwe wengi siku ya samedi tarehe 2 mwezi wa 3 tukutane tuwezi kuongea mambo ya Kongo pamoja na ndugu yetu Sezangadi mu emission yake ya mzuri inaangalia mambo ya Kongo. Na wapigia asante na lomba tena huruma kwa turu ya mbele ingelifaa nikuwe lakini nalienda kurenyo balinita kule na wakubwa wa katumbisme kuweza kusumulia mambo inahusu ya Kongo meleo narudi mbele yenu pembeni yenu juu tuwezi kusumulia na wapigia asante sana naomba mkuwe wengi muulize ma kesho yenu tutaleta majibu yote na tutafurahika juu nafaa tupartage mambo ya mwingine yetu asante sana kwa wote kwa heri ndugu yenu Evariste Omana président wa APK Action pour le Congo merci. Rendez-vous avec le patriote ce samedi 2 mars 2019 de 14h à 16h sur la MLG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin coûter au Kima Banyongo exaté. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire 1 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non et je te dis on va na andako repabilinga Sepela TV.